Nguba ngo balona ngo bon. Balona ngo bepwan. Bon. Balona ngo boye parce que ils ont ba technique ebele ba tena ba façon balonela yango. Mais biso ezali mbala je pense qu'il y a mis balé toujours lona yango. Mais boso to lona ki ngo mezalaki un peu na ba norme penza ya malamu te. Mais mbalo ndenge toujours lonela yango toujours respecter na ba distance pour que tant que to sala même récolte ezali ya malamu. Boso to lona ki ngo ezalaki na ba distance ya makasi. Mais cette fois-ci comme to meko tshemo ba singa mais to sala ngo terrain à plat, to sali ba mikala te. Terrain ezali à plat to tshika ba singa ezo la biso ke au forme mukala et puis na mo ba passerelle la mike pour na to garder toujours ni na biso malamu. Amoni zolona mi balé pona. Bon. Souvent ezokotaka moko ndenge nazotielaka nakokendaka na moko nguba kokufa pene ezalaka pasi ndenge nasimbi boye ntango nakokitisa nalonika moko akiti nakotisi kaka moko soki natie mibale seke fo natala soki namoni oyo eza ebenda mai nakotya yango te na ntango akobima mpe meme soki otali kuna oyo deja abimi okomonake nyonso ndenge totielaki azobima ye moko azotetu Ebenda mai elobi kobenda mai elobi nguba ndenge eza boye oyo na oyo eza différent. Oyo mai na ye nyonso to azali te mais oyo azali mpe na vitamine na ye nyonso to oyo akobota te so toloni akobota te mais ye akobota ye akobota. Mais bozolona des sortes ya nguba différents nazomona misusu rouge misusu pembe. Nguba même biso ntango tosombaka yango okomona soki oteti na nini moko nguba nyonso to akobimisa couleur soki toloni couleur oyo na oyo nde ye akobimisa mpe kaka rouge oyo mais mbala mosusu omona komona na ba rouge oyo omoni mpe couleur oyo na kati ya nini na nguba mbala mosusu mpo komona omoni rouge na rouge. Ok. Donc ata oloni ba couleur wana différent ça eloko. Ça eloko te eza nango nini na famille moko donc eza na presque na famille moko na kati ya rouge okomona mpe ba couleur oyo ya mwa chocolat oyo place mpe ya mwa chocolat oyo omona omoni oyo eza ya rouge oyo mpe. Ok. Ebotaka nango. Merci.